mission photo sepelarana mutuloko la vena biso fali pupa azapena mutumobo o photo landa exemple na ye parce que tozo mona comprend to mona maramnyoso oyo ele kana carrière ne to mona o sala oyo sala pena to mona ya teke to zate to kufite to mona pena mamba sala donc mamba sala les félicité ata lelo bat ba ndima ote mais lobi bat ba ko betaka lisolo ke eloko boele kaka biso ba kinwa mingi to za moi iteti na biso mo boye ata bo mona lo mo o eza eloko mo o fo bo honorer yango mais bino bo chaka rien kotimba ndele ka biso trop mais vient na biso fali pupa awasa marmobo o na part na biso ba mission na olobela awasa marmobo oyo ezo à chaque fois on mona ngo nazo mona valeur na biso sko na mona musique na biso ndeza na valeur na mona musique na biso ndeko ke liboso na mona musique na biso ndenge ko sa biso bien pona mutu mo azalo ko la net na minutes o le roi mutu ya très mobo o po na ndenge ya faute quoi na ndenge ya faute to photo lo ba o to mona vient na biso fali na minutes o ye pena lo lo kwa net mutu mo ba telemi bo ba mona ye et ça la déjà bien pona biso ba mission on est na ngeza bon eza mamba okatsa na ngambu te eza mamba okatsa na ngambu te donc eza mamba ya réalité to mona on comprend ya ba réalité to mona na ko loba te ke na loba a na komisango b na loba b na komisango c non to mona réalité biso nyonso na bato ba boya na biso tout to mona réalité ke za boye sko na sandeni na bando loba ke no te yango te bona ebite c'est que faut tout na ngango te on comprend c'est que faut tout na ngango te parce que ngana loba kaka o to mona comment tout le monde a maram o vena biso fali pupa o sala et le goûter pesa biso courage to bosser coup de fort ndeke joie o sa nini faut biso to bosser to sala boy to sala boy mais biso to kota ngo sans polémique na o lo sans polémique sans kutu nini bona o lo baka nde o no mona on comprend o no mona ka yango ne na o lo ba donc aza mutu mobo o soto talebo il faut pas to yimara biso nde faut pesa biso nde maman esprit courage biso to na sima biso to fox nde sikoto e bakeno asal nini po et ça bon biso e photo comme so bondo bude bo sa bo monte ke boko bo mona bien te muta otombo la pena drapeau na biso pasi amora Willy na kosenge panani e ben Willy e ya Stéphane ko bongo nanga tu na mi mo malembe tu na tomoi te tu pena na mi mo malembe. Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dielo Mata, la présentation de Gato Sarabino. Ici, la Congo Source, c'est Actualité Oblige parce que je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit là de Thierry Migler, transfuge du groupe des Fabrigas Maestro Batutu Boibi, le Comment Villanova, mais bon, Bazara dans Light Music. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Roméo Mouchanoaza au four et au moulin derrière la caméra. Pourquoi pas aussi à notre DG Gérard Semboni, à Hervé Kabamba les cordons. Là, je pense directement à mon vieux Bruno Lubika, l'argent propre en bon soin. Pourquoi pas aussi à Djongo Naïmen, était avantageux patron, je t'ai sali, à Yaouli Mouchen, Code Mondial, na Monéo, na Moussika Chico Lubanda. Des fois maître je te sali place aux alliés Rodrigue Matin les masters il y a Aziz Alou Koussana batu tout bana radio le mata batu tout bana rabi sur le to on a besoin ba like ba commentaire na bino parce que y a on des à la pena la bienvenue donc tout cela déjà Roméo ko fond sur large parce que tous a vraiment invité na biso awa o te ko se prendre un lieu à répétition ba répéter en coulisses parce que membre le Bezali Thierry Migler à qui je dis bonjour Dielo Mata mutu nga ya tongo yebe no tika ngate yebe no landa nga pena partout na kendaka plaisir pour nanga komona ka à chaque fois na ba activité na biso et ça biso bien ils a déjà que au yebi pena mutu no bien oza pena posa mutu na commander yo lingi na yebi ke kenda déjà bien parce que ngana za reconnaissant surtout minga vers yo na yebi ça pe batu so eza na première TV na leka eza pona yanga moko quoi yanga moko ya ke ya na groupe nando beta yanga mona leka na TV bo na leka pa na yo na za reconnaissant vers ngo et merci beaucoup na ba service no sala mingi pona
carrière na ya biso na yanga. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Thierry Mugler pour la reconnaissance. On a tout déjà tout sur le nom déjà. C'est sur 2022 au terre le cas tout sur le nom nos bilan na yo Thierry Mugler par rapport à l'année 2022 les ans derniers. Oui, 2022 lesquels abisso bien, et to beta pas mal bon ba concert. To beti na Sayo Basende, to beti na MDD na nini kuna na nina. Na nini kuna na changu na bakota mikondo so mikondo kuna to betaki oui to betaki na nini na Gino les boss et puis to betaki susu na Lufu to beti deux concerts na Lufu vendredi samedi so bongo mona ba concert on a beaucoup na page na biso Thierry Mugler officiel bon mona ba concert wana to betaki wana et puis to zaki bongo pe na studio to zo préparer maxi single na biso comme on yod oyo ko bima kalatea wa et puis voilà programme na biso ya bilan na biso lesquels biso bongo na ba travail nyos to sali na moment osko to na moment ya ba tournage et puis na le roman ko tikal na biso o tozo kotisa semaine prochaine pour to silisa boulot na biso voilà. Voilà, donc Thierry Mugler, quand tu as déjà dans le lobby, actualité oblige, j'ai déjà ma solo dans le lobby qui est posé dans le studio. Si je ne me trompe pas, je pense que depuis l'année passée, tu as visité quand je dans le studio, tu as travaillé dans le studio Nandiaï. Donc, est-ce que c'est une évolution? Il y a Maxi Single, Maxi Single, ils ont toujours la chanson rumba ou bien générique ou bien au salon système? Non, bon, moi, na Thierry Mugler a peine en face, parce qu'il y a aussi Villanova, Villanova pour à Makomi Balé. C'est Benizalaka na barumba pezalaka donc bon mon asko Thierry Mugler na façade maintenant il y a ces bendo to beta des génériques na des rumba donc c'est ça boyo quand on peut à to beta on bah quand on exclusivité ah bah quand on le bien mais ce qu'on a évité est-ce que na des rumba oyo beta est-ce que peut chance na orchestration soit donc na ba musicien ba chanteur oyo bazar na batasima na tava na équipe na tava na ba musicien na ba nzemu mo ezana na mbi onga moko nzemu msweza wana ba mise ba tiba vocal to embina bango donc voilà après des génériques wana eza ba animateur mtu ba sali musana na bango ngape na participer pe na kati ya jaba animateur quoi et que bien de le bien parce que c'est son à quand base de la sortie vraiment il y a plus non on a fait un mois oyo ya max oyo mais ce qui n'a fait un max oyo ndé na mona la to ko boka mi sous titre moko mettre tala nanu mais moi oyo la ndi comme non toi avril parce qu'ils sont moi lundi comme en avril na bike avril les coquilles jamais aussi la biso keto bimisa blo na biso nyonso et aussi la té de to ça toi da pembeni parce que blo o passe pena auto et kana photo sala to sali salon déjà et tikali blo moi miki so di eza que non msu so que mala mois prochain eza msu poto linga to baksa générique moko wana pour et ça la biso pe poids et ça biso poids et puis net ba animateur na biso bana blo rebelle o pe sa biso yango to ko tika ngo bongo te photo sauver yango to chango na katsa maso na biso po epesa biso pe poids c'est ça et puis ça prend dans le bio mais est-ce que derrière Thierry Mugler est-ce que tu aussi maison ou label mozo produit ou bien yo mozo potan non Thierry Mugler a eu la belleté a eu pe producteur mo boete Thierry Mugler a zo mataka likolo 5 escalier to zo bunda na to mata likolo 5 escalier na be fort ya ba to basunga rapé Thierry Mugler basunga orchestre to zana batebele o bacha ngape po et puis na ngamoko pe susu parce que ngamoko pe na micha rapé po basé belé na otanga ba komona bango donc zo kende bongo et que les bons les gars to le bara TV ça radio T donc bato bazana besoin surtout ba fanatique belé ou bazana besoin ya royoka sous belle voix non parce que côté royemba ozapina ndenge maestro benga chanter par excellence donc wana ya lo bezate biso to yiba témoignage ya mambo oyo ya royemba ya yo parce que to yibi moi depuis kala na ebité est-ce que na minute oyo bato bazwa extrait ya loro parce que ngala ko senga wanga so me bazo extrait ya loro yo zana besoin na minute oyo bazwa ba extrait nini badada on s'est moto mbeli vient à biso Ben Willy les Gabonais la puissance mondiale la PC ba condoléance place Azali à auto père de papa nae père na biso nyonso courage mon vieux Ben Willy les Gabonais na biganza na biso nyonso donc c'est ça condoléance boss Ben Willy les Gabonais ouais Pasi amora Willy na kosenge panani Ben Willy ya Stéphanie ko
bongo nanga tout na mi mo malembe tout na tomoi te tout pena na mi mo malembe yo telisinga miso tango yo décidé opesanga mokongo Ben Willy oza bablo mo bo na vandi siko change nanu esili te telefone na bolingo ekangami motema ekomi na défaut de charge nga bebe na yo pardon Willy sala mbango zonga bena komi na mawa Willy na komi kolela oke na kosenge pa ba voisin Ben Willy ya mama Obama solo Laetitia Touba, la reine du sud du Montréal. Atana katsandoto nazolota nazolela Nathalie Kitalakala ma miswe décoré na miglere en Henriette na miglere en Henriette chérie miglere papa Riana Aries nanga endo ya mama la joie nanga aya MC Léa, un prince à des bons. Le vieux Jimmy Mutombo, le brésilien noir. Le vieux Pati Niembo, papa Nazana. Chanson Oyo, comment on a opimé l'anga. Comme on a pimelanga, batba s'abonner pendant la page Nabiso, page officielle Nabiso Thierry Migler officiel, voilà page Nabiso à Facebook, bat pour bazo ba news union sokuna et puis bas s'abonner na chaîne Nabiso, il y a YouTube Thierry Migler TV. Bazo ba news Nabiso union so maram Nabiso union so ba nous aurons kuna la kati quoi. Merci beaucoup, je pense que vous sur Kawana donc et puis Melanga extrait on est ça l'énorme plaisir na batu tout balandi bisio madame Anima Fema depuis les États-Unis d'Amérique pourquoi poster sur la Chanel la parisienne obiguer na Kintembo rythmique na musique parce que ba musicien et ça ba instrumentiste ba musicien ba betuana na rythmique wana ezanzembo père son âme ya kan portrait papa Lutumba père na biso na ki rythme na binzembo tuma malobate mais rythme wana et là on est tinda ki yo boulot mana rythmique na linga mélodie de makasi ngai ngapena na apena na linga ndeba mélodie parce que mélodie moi bien go le kangate on le na ka guitare wana le na yoka musique wana atana bi ah comment mélodie a bien boyé ba yembi boyé ça va nata no soki ba beteli nga pe mélodie moi boyé so nga la ko yemba parce que nini ya umona senga simana ba betela nga ba krelengelo o moi boyé nga sko na yemba maramsu nata la sko nga pene na yemba na rythme wana kamena yemba sko maramsu en tout cas si ma pena na yebi kena bandeko ba olanda biso partout dans le monde ba comprendre maintenant que sima et beti yango ndenge ezala na lingaki pena na ebeta bongo nga na yemba sko maramsu nata pe voila nga ndenge nini esa na musique wana Doelo na linga yango wana. Parce que si le londo zana copie européen chanon non no koton raté. Na paye arachan, nga paye arachan en même temps nga pe na sala nzembo, nzembo auto travail ngo ngai déplique pomba nuance na petit na nga nickel. Na déplique pe ah nickel wana salo esigal. To travail nzembo 3 personnes. Masa na nga pomba nuance déplique na nickel na nga moko na kati wana. Pomba pa écriture pe zala. Oui, ya komaka. To travail trop, to zo pena temps au travail puis to travailler na er moko so temps ezali to kutana na biso to travailler. Ah, so na ki. Sko ya bat ba loba ke er obeti sur la pomba mu so loba ke ah mais pomba qui n'a déjà voyagé depuis ba 4 mois déjà. Nzembo kala, nzembo ko za teka lelo nzembo msu ya kala nga pe na jina modifier to travailler ngo kala avant que nemi kilia. To travailler na yango penza, to travailler na yango avant la ke Luanda mona kendaka. To travailler na yango après ya yo voler nga zongi bo ya voyager déjà. Na tiki na zubo yango na bandi ko bongisa mo muketi na commission na état. Mais Migler yoza mutu OP to ki nombala moko pe mutu contribuer trop
na carrière pe ya Fabregas Maestro na salo esika zali mais siko eloni nezanga kaneti ba biloko boyo oza déjà na ba plan na yo au contacter peut-être direction au ba dirigeara parce que ça l'appelle la belle tout le monde voilà donc publicom eloni nezanga publicom ça ya nani ya le Nibidens ya za la nini ya za wanted je pense c'est wanted record eloni nezanga au contacter bango ba produit yo sala musana oyo loko ezanga te ezanga tana ngo o na roya na lino na matano 5 escalier na lino na matano 5 escalier après sona matina nga 5 escalier après nde na roya ko landela makambo wana sima sona tu yo lelo ba relation na Fabrice Arande oui yango mabete yango mabete okoza te non son habite au sola na kosi mais toi ni problème pour mes até mais to sola ndeti to sola kala do to sola boy mais pour mes até mais ko sola ke no to benga na to tuna na rien wa pe na ko sate na devant ba ta la biso donc na ko sate so na kosi so na lobby na kosi na sali mabe so na kosi pété na sali pe mabe on comprend mais ndé na za boy na sola na maestro kala donc na ebité mbula na sola na pour ni bosola te pona lo pekate rien pona lo rate na ndeni ko sola te zaka ke so ba solité ko sola ngote yaka ke to solité na téléphone to solité okuta na main to za na biso na prompte promesate donc aime sou ebika ka batan arayi trop pris na ba studio ma bebele bela boulot talaka bana mai pe ba kota sikafo a travailler bango ba yemba musala o basali musala ya bien donc biso beto akina maramna biso beto no sala donc chacun azaki na maramna ya bando sala on comprend du fait to beta mingi lisolo ya nga siko na ngana to solo non parce que ça nyo se faire partir na carrière na yo oui donc yango photo solo yango parce que ça na bato belé mususo ba mingi pe ba regreta parce que lelo to lo ba musique ezara ateke il faut bo parce que aux ans temps il faut sa carrière na nga lo ba en vérité na l'air pas mututé muto otika la libela na ville nova ezara Fabrice parce que ça orchestre na donc mututu aya rapport ça même ba ndeko bazawa on a la boule na o aya au sala makamna donc surtout sur la langue ezata normal lelo mutu moi c'est on a posé question abi c'est comme si on dirait bateau bolongwa village bokabwana ba o basola na Fabrice bien na bateau bazaka contre Fabrice basola raté poto que on est to kabwana na vérité bineti babino bosola alem sous na ba bina filé na kati otenga sola tout le monde na sola na Beckham na sola na Materazzi na sola na Dizamach na sola na Gisela Zano ebele na sola na bébé Bouchou na sola na Seda Capo na sola na 3 jours na sola na Batunyonso na sola na bango na ba o bazana Villa Nova na sola na bango ya Villa Nova oui to sola na presque bango tout to sola na biso na presque bango tout po to zape na problème te moni siko to ape na prompte na bango nyonso to na prompte ba ipeke Joana na problème na biso te ngape na bike ba ya wana ngape na problème na bango te na problème na mutu te na bien na batutu to na bango bien donc na za na problème ta na mutu moko te mais autre on a musique évolution on zandeni après bino évolution na ndenge ni Villa Nova so autre on a musique lelo eza est-ce que ça ndenge bino zaki mati to différence ezalaka parce que les biso zalaki nga comme na ya Thierry Migler les biso zalaki Materazzi zalaki les biso zalaki Beckham zalaki les biso zalaki bébé Bouchou zalaki les biso zalaki Dizamach zalaki les biso zalaki Gisela Zano zalaki les biso zalaki Bina Fila zalaki les biso zalaki Patrick Beckham zalaki au moins ba kombo wana parce que ba kombo wana baza souste et ça non de moté po ba kombo musupe ye wana un tel phase là donc différence c'est ça on a pi bana ba voix na bango donc différence c'est ça là déjà bon ba misa couleur na bango biso pe to la couleur na biso to kenda nango bon pe ba misa pe couleur na bango ya bien ya mabe pété ya bien donc biso pe to kenda la couleur na biso pe ya bien ozomona donc eloko ya mabe za na te eza on a te mais différence c'est ça ka ke biso to za biso bango pe baza bango bino za bino bango za bango pour na clore na parenthèse wana excusez biso so monde que l'aime ces les yeux par rapport au solo ya Villa Nova parce que ça le carrière na yo na ebite ce que pour na parce que ça na ba village on soutient le balandara o ba sepela no bazali bando lando depuis na mouvement wana les subiso wa ronga te to tanga komona parce que ba batmo boy peut-être les relations bona maestro ba mo ba ebinde ezali est-ce que ko ça bon plaisir ne lo nini ya Villa Nova yo ko beta wa Villa Nova ya yo tika ba print ya yo o tika na Villa Nova yo c'est pour la chanson vocale na ebite c'est belé et changa so muta senge lo ka la Villa Nova na trouble parce que na le seul musicien honnête na imba biloko trop na Villa Nova le seul oui
nakoza les sel so na microcité parce que Thierry Mugler a embi banda premier album tina souk album o biso tout olongwaki donc na embi da trop donc na soki album o ebimi à Villanova donc album nyonso à Villanova par o ebimi oyo o nyonso tikali à part o cible na o ebimi oyo o nyonso tikala ya kuna album nyonso yo comme wa Thierry Mugler eza donc na emba moi trop donc là o bisinga yembelo moko parce que na mo raisonner ce que ezata et ata ba so combien on a ce qu'on fona lukana pona moko e comme ce ko boulot chata yimba ta chanson na suka o tikaki likasa manga te longwe na nzete nakanda jamais kokoma likasa lidame ateka uke koye kufaka na identité nango e mero pikoli batre nyonso bolingo ataba bavwa moyo bakwaya batikala na français falot kelanga ta santé muke bae falot kelanga ta santé grosse affaire voilà. Voilà donc merci beaucoup à Thierry Mugler. Je pense que ça lui plaisir à Bandero Balandio. Mais surtout pour nous clore parenthèse on a question en sans polémique. Le lot est au monde changement des idées ou bien peut-être bien en un sens que moi bagarre d'esprit entre maestro Nabina filé. Yo en tant que soldat en tant que moto zalana bango mi balé. Analyse neurosane. Yo tala internet c'était mission tala nga me bagarre d'esprit on lo ba nga na mona nga bagarre d'esprit yo santa te ke bina fila tira maestro trop bon nga fona sentir kaka oyo kango ah boso ko na sentir nga te na zali na mona nga ngote mona ngote na ngote le relation na Ibrato ezane eza nango relation ngala Ibrato eza mabete eza pe bien mingi penza te mais eza mabete parce que Ibrato c'est mon ami ada pena master nanga toi na prompte sauf kende to bingana te yo za na prompte na batu me bobengana te to bobengana te na mutu azaka collègue dans so termine o asaka za mina ote parce que ngana to bengana to komana ka siko yina ba mo bengana te bokomana te ngai me to bengana te yana moment o to bengana na biso et puis nyonso ele kana bien mais pour l'instant to bengana na te to sola te to sola ni na tabosh tabosh ni to sola ni moi trop to komana ka et puis ba petit Ibra pe to kutana ba trop ba petit na ye quoi ba petit frère na ye quoi to kutana ba moi trop mo ba tout pe zalaka mo abete nga pe tour voilà ba petit na pe mo abete la ke pe tout ba benga na pe voilà voilà na petit ce qu'on a mis to koza sur extrait lo nini pour na ba tout nze mo eza comme en graine on a pe ma pe na maxi single comme en graine tembeli fe na biso mo bo Augustin Kuchi amwanda Augustin Kuchi ouais maintenant les bandeli pena Nida. Théa, tu as mis Nida Betango. Théa, j'en ai. Où est-ce qu'il m'angiste? Bolingo eza graine oye kufaka te soki kufi na maboko na yo ekobote pa moto mosusu somba zimele otala ndenge bazolengelanga kuchi okomona ke yo moto zalaki bomalera vi na ngai nakomi lokola na bimi na basashe batombola babalanse kitoko yo wapie soki kufi na maboko na yo ekobote pa Augustin Kuchi somba zime otala ndenge baso okomona ke yo moto zalaki bomalera vi na ngai nakomi lokola motasika bimi na basashe batombola babalanse kitoko yo wapie nzembo oyo eza koteya bato oyo batikaka bato neti biso bato baboyaka biso mwa troko soko boyi mutu yo kanti lokwa mutu ala konzuluka mais omona mutu wana place akei bazolengela ye nayebisa yo bazobekse ya ndenge akosakana te oyoka maloba ya na kati ya yo akosu bien
eza graine oye kufaka te soki kufi na maboko na yo ekobote pa moto mosusu somba zimelo tala ndenge bazolengela ngai okomona ke yo moto zalaki bomalera vi na ngai nakomi lokola na bimi na basashe batombola babalanse kitoko yo wapie bolingo eza graine oye kufaka te soki kufi na maboko na yo ekobote pa Augustin Buchi somba zimelo tala ndenge bazolengela ngai okomona ke yo moto zalaki bomalera vi na ngai nakomi lokola motasika bimi na basashe batombola babalanse kitoko yo wapie kende malamu nazwi na ngai moto ya sika bolingo nakatanga maboko nakotia loboko na litama ndenge ninye Augustin Buchi na mwana nasengo bapetanga te marke ali papa na yo Kuchi yo betenga bake ya tule vrema babengaka kula ya botso yo te nakotambola ndenge nini yo te ezokoka na ngonga pete yo te yawe bolingo eza lisusu ndenge okelaki yango te mais depuis okelaki ebale echange couleur de tie garda obelangi mais bolingo na fwandela mais bolingo na lalela mais bolingo na sepela sali fikisi rumba mowa mélanger na bagito adina kati makabebele tout ça là Muluba yeko mona Muluba aïe 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 merci son excellence Nyawa Rouge bolingo sa transporte yo matokita mosusu mata posama ya tekange mbisi na ebala lukaka kompote jamais wale na komisumi we avec le kizengi babengenga mandaya bolingo na yo na komina justesse bolingo na yo na komi obanga songa mbeli yekotinga na tima ebimisi tomata deception wawo barekitenga na des sinanyenda kovoki sopa samgaliano beve kavani duli pasa wawo ngabeleli yo yaka Laetitia Touba André Famba yo yo ya Jackie yeko mona ya Jackie Excellence Noir Rouge Kuti pesanga bolingo poza destanga na yo kuna oza motikinga na pasi kuti na komovela na susi ya love na yo moteme komyo katananga MC Babila Mendeze Maya mama na koma komitu neske na kozala envie Joseline Asona Julien Botala tala pamuke kimbuta Jackie Aspirine na lelie Jackie yeko mona Babi Biblos Chameau. Merci président. Locataire na salaki na sina silisi préavis nazangi place kolala na motema roli mabondo ngana keleli place kofanda na motema faraon monsolo mbongo héritier maestro de leur misele kita mata kimyolongo linyo konguba yango elengi ku yoka pression street ekosa ya la paix MC le elengi Augustin Buchi elengi ku me bolingo na fwandela me bolingo na lalela me bolingo na sepela sali fikisi Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que sur un seul nom police n'a pas tout bon là. Sur Thierry Miguel Tozo qui est normal mais
est-ce que musique oyo bara oyo lelo Thierry Mugler tout que non vite fait ils encadrement aux zones à Villa Nova to ya yomoko? Non, excusez-moi na zio micro, na rozo micro te. Normalement Thierry Mugler a eu connu pena musique, nga eu connu musique parce que nga zo pena ba cours pena musique pena. Na zo ba cours na eu kola ba déchiffrage, na eu kola ba harmonisation, na eu kola ba pentatonique, na eu kola ba mode lydien, phrygien et puis ba note de couleur, na eu kola ma mbona tout quoi. Na yebi pena mo ma mbona kota mo ba cours quoi. Ya moni ba solo vocal na nga mingi na do sala au moins ba nos a différent. Na ba ya quoi. Ba vocal na do sala au moins na moi différent parce que na 8 ans pena mingi oye ko la pe musique, na pesi prof nanga prof dina muto ando encadré biso to yaki bongo na mama samusupe belé to betana bango pe na Villa Nova nazo pena tan oye kola na yebi pena ke so za place bo fona ke non bo fona ça bo yango moni intelligence on me minga tina générique normalement ba ba yebi ke Thierry Mugler abina te banda na na Villa Nova ba yebi ke ko sa pe aroza en espoir ça la générique te aroza na maye la générique te mais so na yebi so ke na yebi générique makasi na yebi ko sa makasi elekela batu na yebi goût na yebi ke so longo il faut kende bonyo so les intelligence par rapport à bakou pe to zo et sauva biso Villa Nova pe baksa biso MP c'est baksa biso pe expérience. On comprend parce que cause na Villa Nova na ba ebele ba concert auto beta na full ya ba to za ba expérience musu to zui na ko comprendre musique pe autrement et ça ba bénéfice pe auto zui mingi na Villa Nova donc c'est ça et là on a ba ngwa. Ouais donc il faut na ngina toutes nos questions sans polémique pour na yebi ke so na zuyo au betelanga ba mo ezaka vrai o ele kam sukuna to mais dernièrement ndeko moi si bozala na pe na Villa Nova Deborah abi bangonde mutu babanda ko salaire fort de honnêteté ko salaire fort na Villa Nova avant boso ba contrat bandule mingi donc bangonde bando na ba mwana bangonde bando sola mwana est ça vrai? Bon wana ebité pe na wana na ebité donc nako na évité na repé sa réponse ni na mam o sœur na biso Deborah Vanana na pese mbote pas azali va otalanga na pese mbote mais na ibma mbona te franchement na ko répondre question à boité te non maintenant mais tes angote puis na évité que mamba bo na évité ceux qui bon na évité na ko répondre question pe na boité parce que Maxi Single les joueurs kalaming te bal bon pesa na marché ba former cette ali ba les gens les ali viennent absolument ko le jibin piana auteur ko bimisa pe bal di match ali na éviter ce que Fabregas pas boire album na ils a on a évité yusko zo na po boaka Maxi Single est-ce que on a été terrorisé moi genre ouais ceux qui Hollandi bongo chaque année chaque mois ba bimisa album on comprend chaque année chaque mois ba bimisa album ba bimisa banzembo ba bimisa nini mutu to ala la raté parce que musala oyo biso to sala ngokaka to imba likola guitare to imba dum mebete la biso mam tout na oki ba album ya ba musicien au bazape ba grand ya biso na oki ba album na bon eza bien ceux qui pe biso to poignité biso pe to baksata ata 3 mbumazelo hein ata 3 mbumazelo na bazelo eze belé ça fait partie nyonso ekomaka bazelo donc eza musique donc eza na ngolo mote ke non o banga ou bien onité so bon c'est que faut au salangote parce que ça musala to sala to sala onde poto bimisa ngo bomba ngo poso yo bomba on peut pas musuba bimisa pe susu donc c'est que yo bando bomba ngo gatie bomba mi pe libela donc faut bimisa ouais c'est pour chuter parce que toi aussi qu'on a vu que générique que zelo to kabwana ngo mais ce que to toute une question d'actualité tout le monde a visite ya président France na Congo et puis tout le monde qui avant il y a déjà na Congo a bien ça qui moko ya balanga nzembo fali pour pas tout le monde qui na Champs-Élysées et puis tout le monde awa basal mo tourti na mo ba quartier na biso pour voir c'était ba comboté ba bandal ba blou mo jawana analyse no er omoni ba blou ka bon parce que ba mususu ba sepela déjà te ba bi que Macron za parmi bateau ba tindika Rwanda a agressé biso alors le lo ba mona yenande on a nos musiciens fali pe si moi genre na ebite yo ce connaître analyse nyoko ça en tant que musicien nga tant que musicien na okota mingi na terrain ya mamba politique te parce que nga na politicien te na okota mingi kana po musicien mtazawana musicien azana eza vena biso fali pour les king parce que nga atali ko honneur ya biso ba musicien on comprend natali honneur pour na kota na mamba politique te parce que na politicien te donc na lobela kama mbo eza ya musique parce que grand frère na biso fali pour pas mtazawana o nga na osenga kaka na biso ba musicien photo sepelaka na mutu lokola vena biso fali pupa aza pena mutu mobo o photo landa exemple na ye parce que tozo mona
comprend tout monde ma ramnio so oyo et les kana carrière ne tout monde oyo osala pena tout monde et ateke tozate to kufite tout monde pena mamba osala donc mamba osala les a félicité ata lelo bat ba ndima ote mais lobi bat ba ko betaka lisolo ke eloko boele kaka biso ba kinwa mingi tozara moi iteti na biso mo boye ata bo monelo mo o eza eloko mo o fo bo honorer yango mais bino bo chaka rien kotimba ndele ka biso trop mais vient na biso fali pupa awasa marmobo o na part na biso ba mission na olobela awasa marmobo oyo ezo à chaque fois on a mon valeur na biso sko na mon musique na biso ndé za na valeur na mon musique na biso ndé ko ke liboso na mon musique na biso ndenge ko sa biso bien pona mutu mo azalo ko la net na minutes o le roi mutu ya très mobo o po na ndenge ya faute quoi na ndenge ya faute to photo lo ba o to mo na vient na biso fali na minutes o yepe na lo wa lo ko net mutu mo ba telemi bo ba mo na ye et ça la déjà bien pona biso ba mission on est en angeza bon Thierry Mugler oui na suka batebelo bala na somme cho balo avec Thierry Mugler c'est que musique yo bi ka bona c'est que yo kati na ngamba mpanzi wana ndenge to mona ba wilo ba bachade ba robinio ba gez na ngambu wana ba ngamba ba tafali eza mamba okatsa na ngambu te eza mamba okatsa na ngambu te donc eza mamba ya réalité to mona on comprend ya ba réalité to mona na ko loba te ke na loba a na komisango b na loba b na komisango c non to mona réalité biso nyonso na bato ba boya na biso tout au monde en réalité que za boye parce que na sandeni na bando lobake noté yango te bona ebité c'est que faut tout na ngo te on comprend c'est que faut tout na ngo te parce que ngala loba kaka o to mona comment to mona maram o ve na biso fali pupa osala et le goûter pesa biso courage to bosser good fort ndeke joie osande nini faut biso to bosser to sala boy to sala boy mais biso to kotango sans polémique na loba sans polémique sans kutunini bona loba ka nde o na mona. On comprend? Oh non, mon aka yango ne na oloba. Donc aza mutumobo o soto talebo il faut pas to yimara biso nde faut pesa biso nde maman esprit courage biso to na sima biso to fox nde sikoto e bageno asal neni ni po et ça bongo biso e photo comme so bondo bude bo sa bo monte ke boko mona bien te muta otombola pena drapeau na biso azaka ye morote ba ve na biso ba faire gola pe bazali. Vous comprenez? Bon pe ba tombola drapeau ya mboka na biso ba ve na biso ba vensone ba ve na biso ba mukulu ba jibe mpiana ba ve na biso ba ze belé pena bato ba osape lukumu ya mboka pona otanga bato belé te bato ba osa musala bien to mona donc na oboya sko ngala za nani pona ba boya so mona sko problème ngo ngala lo baka ona mona. Ok, merci beaucoup de rater le musique. On les a pemba le biga oiseau. Je pense que comme vraiment na soukana on a évité batba retenir nini na passage Thierry Mugler na émission na biso lelo. Batba retenir ka ke tozo préparer et to bimisa ni na maxi singa na biso comme on yod. Comme on yod et ça na 4 titres et un 2 semaines na 2 chansons. Donc c'est ça quoi. Et là, il faut retenir quand on a la main. Bah s'abonner mingi la chaîne Nabiso, Thierry Mugler TV pour voir mingi ba news Nabiso kuna. Et puis na nini na page officielle Nabiso Thierry Mugler officiel pour batala ba événement Nabiso na ba o ba ebité ke to betaka batala ba mona ba concert Nabiso pe to betaka batala kuna ba mona maram Nabiso nyonso na kati wana voilà. Ba retenir ba zela ka ke to si sabulo oyo to pesa bango ngo siko ya bien ba yo kango. Il y a bien été avant de mettre en yo tout ce qui là au pesa ba moto parce que surtout des annonces tout ce qui là au micro. Je dis un grand merci à Roméo Mouchano Azaki Fore Moulin derrière la caméra ouais. Excusez-moi de le mandalinga avant au sala nini ya annonce wana des annonces wana il faut to beta no lo mo après là au sala des annonces biso ce que to beti générique na biso souka. OK, merci tala le chanteur par excellence donc proposer biso lo mo ouais. Lo mo souka et lo mo bo mais c'est le moment de saluer seulement 2 jours à donc on s'en va on est dans le côté la semaine prochaine to betango to na tout Arnaud Matou bien Rosa Kimboka modernisé quand c'est Moutou Guinouanina Nabata Magojoka Nabata Mibalo Basala Nabata Misato Goyaka basi baka bongo ba mama ba pesa su baba ba pesa toke soki na meli chika toko bika yo uko bika te soki na meli kitama to bika mwana toke ale bologe bango na peso moko zoba na pesa mibale zoba na pesa misatu zoba basi bazaka kabongo basi bazaka kabongo basi bazaka kabongo basi bazaka kabongo awa baluki makambo hey mwasa libala
kosenga mosali balako afandaka te onapesa kabelo napesa libaba onapesa chini asukalango animangai te mosali bala afandaka te mosali balako afandaka te onapesa kabelo napesa Dubai onapesa chini alenyosotu animangai te Mwana mwaze kitoko akote nananzela Mwana mwaze kitoko akote nananzela Mama matenga ye abude bango Majeri batonga ye abude bango Alati tuna baby Mapapa ya bakreyo Nasuka sola pipi Betu kibomu Betu kibomu Betu kibomu Aya ya mwana meso Oh mama solo Mama kadiri ngana wanga bana kakwenda lelelele Wolia ngombele ngombe yo ngombele Wolia ngombele ngombe no ngombele ngombe tafuna ngombele ngombe brukuta ngombele Agence matubianga kanga bango boule vexé monsieur Mpefe yango toke awa bowele ni ba Facebook bowele ni ba WhatsApp yo ba komelo ozongi sateka vosoke ba komele azongi sateka vosoke yali cha komelo ozongi sateka vos ala système ndata chao mama les jeunes femmes balela kabelo anon matubianga toke yo ba komelo ozongi sateka vos wasobe ba komelo ozongi sateka vos lisete kasinga komelo ozongi sateka vos toke yo ba komelo ozongi sateka vos wasobe Mama jolie Yasetibelo Na yeli susu Yopseki toke Kecha wabi Deborah wabi kecha Kecha wabi Dokas wabi kecha Kecha wabi Jolie wabi kecha Kecha tambola bendikola Ibo se salive Nini yango salive Yo chéri nini yango salive Kecha wabi Deborah Merci beaucoup. Je pense que. Mais habitez, est-ce que là, c'est au bout de son regard 2 jours passés? On aura 2 jours passés. On a des photos enregistrées la semaine prochaine. Après, voilà. Senti bien orchestration, animateur, donc c'est bon. Toi, tu as même moral, toi, esprit moko, donc voilà. Ça va nous aider beau. Ok, merci de vraiment la soupe. On a vu que le gars, toi, de la femme, tu peux savoir, on a permission, non? On va se présenter, on va se monter dans notre balandi. Ouais. On a habité côté comme on a. Comme on a Esther. Esther, on a habité au Rome déjà, pendant la Miglé. Oui, on a fait déjà 3 ans. Oui. À Foutarope. Merci d'abord, président. Donc, Azala vraiment bien abissou. Futaka. Asola Kitoko. Futaka. Asolola Kitoko. Azana est un millionnaire. A combien nous place mais bien. Bien, bon. Pesa Bambote dans balandi. Bon, on a pesi Bambote na maman ya Botinga, docteur Georges Mayako. Je salue ma mère vraiment. Et je salue ma soeur, Dida Diankenda. Et parfaite écouture vraiment dans la France. Check. Ok, merci beaucoup. On a habité ça. Yo, caméra non terre. Chef Ten, on va danser. Ya Chef Ten. Bon. Ce qu'on peut savoir parce que tu peux sûr parce que l'artiste c'est quoi c'est mais le moi de la femme tu tires une fois le peut ça t'embête le balani. Peut ça rambote. Merci beaucoup donc pour comprendre il y a ça moi je suis habitué à la télé on a habité ce que chanteur par excellence donc vraiment na souka on a habité ce que bambote et puis pesi bon on a Venabiso Jimmy Mutombo le brésilien noir Jimmy Mutombo le brésilien noir et puis na pesi mbote na Trésor Mbumba mufinuka Canada et mufinuka Dallas pardon et puis na pesi mbote na Laetitia tout balarin du sud de Montréal et puis na pesi mbote na MC Le Impress à des bonhommes na pesi mbote na Young God depuis Londres na pesi mbote na Yazinga Niao
Yazinga Niao, garçon relax. Na pesimbote na Arnold Matubank. Na pesimbote sous na Nikecheta section musique, Trésor Bakala, Maître Merlin, d'où passe à célèbre, MB Manzambi, et puis na Vasco Mouyaya, et puis na Guillermo de Pentacle, na pesimbote na c'est qui encore le nom? Na pesimbote na pesimbote na Massanangai, Bazebele, Black and Mwambi, depuis Paris et depuis France. Na pesimbote na Massanangai, Bobécha, le prince de Strasbourg, et puis na pesimbote na Armel Kouye, na pesimbote na Lisette Kassung de Paris, na pesimbote na Nana Elangi ya ministre, na pesimbote na Fanfa Bokelo depuis Canada, et puis na pesimbote na Belé donc belé. Trésor Mbouma Mfinu kwa Dallas, et puis na Ben Willy le Gabonais, la puissance mondiale. Augustin Kouchi na Mwanda, Flats Hotel Inter de Mwanda, donc belé voilà. Kuntima Fernando Black américain, na pesimbote ma kuntima Salara Joande Tolobaki po nazo comprendre po na moni gomo mais la fona bisara MB Manzambi. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça n'est fini. Un grand merci na basutu balandi biso na Congo Source. Excusez-moi, le koso mabangeleki. Na pesimbote na CG na biso Héritier Maestro. Mbote na CG na biso Héritier Maestro. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Un grand merci na basutu balandi biso na Congo Source. Laisse-moi directement Roméo Mouchani. Parce que Frère Moulin derrière la caméra, pourquoi pousser à notre DG Gérard Semboni, Hervé Kabamba les cordons, je vois là mon confrère Héritier Maestro, je te salue place aux alliés, pourquoi pousser à battu tout balandi biso, mon vieux Djongo Naïmen était avantageux patron, Aya Willy Moucheni, Code Mondial, Simon Bidizika, je te salue, Djongo Naïmen était avantageux patron. Débattement donc Chico Luban des fois maître je te salue na bosaniote donc na monument ba tutu balinga biso Plamedi Rola Gradi Rola Horacio Rola maître Carole Chaminga les jeunes Dibaro boss Yawili c'est qui fera base actualité na maboko on a évité des personnes là na pesimbote na Taylor les banquiers na pesimbote na Taylor les banquiers maboko pembe na pesimbote na le professeur Gilles Chris Nzabani le professeur Gilles Chris Nzabani. Et puis na pesimbote na Francis Moua autorité morale na ingénieur Joris Konka na pesimbote donc voilà Blanchard de la Matete Bomoko donc voilà on a habité aussi ici donc on a habité au moins proposé sur le mois souka pour aussi ici déjà ok mais donc artiste a suivi nos s'abonner massivement à ma page et puis na une chaîne YouTube parce que pour avoir d'informations là quant à moi je pense qu'on se revoit à la fois prochaine quoi bye.